Bonjour fidèle internaute, mbote mingi na balandi o balandaka émission nanga o basepelaka na ba émission nangai. Lelo bongo toyaki na ndaku ya papa na biso bandeko avant na banda émission nangai na lingaki na expliquer pourquoi toye lelo epai ya papa na biso bandeko toza awa na kati ya poto partout dans le monde entier toyebi ke non toza na problème lelo na génération na biso toza na problème bongo ya ba couple. En tout cas donc ba mariage donc tozomona ke no ba jeune couple ba jeune bazobala mikolo pe bazobala en tout cas mais tozomona vraiment réussite ezate na ba mariage bato ebele babengi biso balobi ke no bino bosala ba émission tomona bosala ba émission ya ba musique bosala mission boyambaka ba acteur bato ebele ma boza pe vraiment balobeli na kati ya communauté pourquoi bozotika ba sujet o yango to décidaki vraiment donc babi to telemi vraiment elongo na bana London News bobi ka ke toujours so to telemi ndenge musala et mona naka vraiment ezalaka impeccable to yebi ke bato ebele basala ba sujet o ba lobela pe ba collègue na biso ebele ba confrère ba consort ba lobela trop sur sujet oyo mais biso siko lelo to ningaki vraiment to kutana mpaka parce que balobi ke non donc ba conseil pour tout monde vraiment papa na biso ba koko na biso façon au bazaki na mabala eza ndenge au biso lelo ba jeune tozozala te donc différence eza vraiment makasi to ebité eloko nini ezo causer ba désordre ba trouble na ba mariage ba divorce na kati ya mabala lelo yango to yaki kokuta na bongo na papa na biso o azali bongo mpaka bino moko boko mona ye balandi ya émission oyo en tout cas donc tozwa ba conseil ebele bozala vraiment déçu to ye vraiment donc dans tozwa ba sujet moko penza donc o ekomema en plus na kati ya communauté na biso yango le to ekokuta na papa na biso sans plus tarder donc bozala toujours branché et connecté donc tobandi bongo masolo na papa na biso bonsoir papa. Bonjour maman. Est-ce okoko yebisa biso kombo na yo pe osalaka nini na kati ya mboka oyo? Kombo na ngai oyo penza babutila ngai bititi ngoyi mais na préféraka mingi kozwa kombo ya koko na ngai nazwaka mingi bayebeli mingi na kombo ya Konde, papa Konde. Bon awa na mboka oyo nasalaka rien nayaki mwana bengisaki nga kombo kaka bino bana bozosala soki papa zali sona makasi te préféré uzala sika moko na bapara yango wana tuyaki tuzana wana mama bon wana na cadre ya kusala nasalaka eloko moko te naza pensionné mais na église nazanga nse na église nazali mondimi ya église catholique comme tumesina kuluba maison mère banda na botama na sanzeli ngumba te. Bon na kati église kuna nazali responsable ya commission mabota soki ba couple baza na problème soki basengi ngai concours tosalisaka bango et puis depuis tukumi na mboko tuzongisima mabala mingi na nzela mwa tutanga eza tubona ezalaka secret et tulobaka yango te soki mpe bandeko balingi basala mariage ya ndako ya nzambe ntango basili kusolo na sango kotinda bango epa na biso tukotalisa bango bapratique oyo esalaka ke libala ebonga oyo esalaka mpe ke libala ebeba biso tubenga ngo biso tulakisaka bapano comme chauffeur azolakisa muntu ki chauffeur il faut alakisa ye pano oyo soki okumi awa ifo telema awa ifo tambola awa kotelema te ndenge moko biso mpe tukosalisa bakouple balingi babalana ke soki bolingi libala na bino ezala bien tukotalisa bango nzela nini basengeli kolanda ebisika biso tokoyaki tukolinga te ke bana mpe bakoya bisika wana voilà eloko yango wana. En tout cas, merci Papa Konde Boti Kolanda, c'est vraiment intéressant. Donc le lopo quoi, le lot a vraiment béni. Donc la présence. Naza marié. Donc na fani na moi sinanga le loto kokisi 52 ans de mariage. Waouh, 52 ans, bino boyo qui 52 ans de mariage, ça y a biso. Photo pe yango na omoni na sima cameraman. En tout cas, bino boti koyoka awa papa na biso Konde, donc azali bongo de to benga na linga la papa malongi mais
ya ba couple ya mabala. Donc na église catholique papa na biso konde donc musala na ye ezali soki ba mari donc ba jeune couple balingi babala donc avant babala bakenda nanu sango aotinda epai ya papa konde po bazwa malongi mate ya ndenge nini ya kozala na libala. En tout cas tolobeli mingi na sujet oyo bandeko na nga tolobi trop tobeti trop basete donc ba journaliste banani ba pasteur balobi eza bien toyoki mais ekozala pe susu donc malamu lelo toyoka pe conseil pe ba expérience ya papa na biso konde ndenge nini ateyaka bandeko na biso pe ndenge nini abongisa bamabala ebele nayebi ke non tokobénéficier ebele biso nyonso tokobénéficier. Papa olobi ke non osali 52 ans na mariage. Papa, est-ce que okoki koyebisa biso étant que papa malongi, étant que muto abongisa ba couple, yebiso biso un peu, est-ce que yo moko étant que papa ozo trouver différence ezali entre mabala ya tango na bino ya kala na mabala ya lelo? Oui, différence eza mingi. Différence eza mingi puisque d'abord biso soki totala mabala ya lelo, totali oyo ya biso, epesaka biso mamawa mingi. D'abord bukeseni ezali d'abord avant na tango na biso yo mwana mobali soki olingi obala okobala ngulungulu te okotala esika nini okende kozwela mwasi tango mpe oponi mwana oluli mwana mwasi na famille moko boye liboso use prononce na mwana mwasi okende kosola liboso na baboti papa to mama to grand frère parce que bamosusu mpe bakome ngai naza orphelin de mère et père mais ntango nazwaki likanisi ke nalingi nabala nakende kokuta grand frère na ngai grand frère ayebisi ngai esi okumi na mbongo ngalobi ndamba mbongo eza na ngai alobi uzwi mwasi wapi nayebisi ye en tout cas lokuta mabe te mwana na ngai fiança liboso ngai nazwaki grand frère asepelaki na ye te kusepelaki na ye te mpo na nini biso na tango na biso tobanda kotala badistance mpe kotala liboso famille soki ata bolingani ndenge nini mais soki famille wana eza bien te soki papa to mama to noko soki alobi ke kuna nalingi te mbala moko biso tobanda kolanda nzela wana alors na mokolo ya lelo ikumi likambo na ngai shwa na ngai eloko ezopesa mwa bokeseni yango wana. Donc ata ba famille balingi na bango te mais soki mobali alingi mwasi na li il faut kaka isalama. Alors biso pe soki tomoni ke mwana aza koincite ke nga nalingi kaka ye mwa pe oza so na choix te ezate tokoloba bon ça va lokola olingi bala mais oyo koyela yo itali yo moko. Alors bino maintenant eloko bezo ko utiliser mafu. Alors tango mafu wana ba mafu mususu pe bongaka ba mafu mususu pe ebebisaka kaka mais mafu abongisaka te. Voilà différence du monde na moya lelo yango wana. En tout cas boyoki ba jeune balobi na monde na biso na génération na biso ya lelo donc toza trop sans foutiste donc toli ko sans fout na biloko oyo ke no ba parents na biso to ba papa na biso basala ngo te bon bazwa kango en considération mais biso tozo en considération te papa toki awa vraiment que no osali 52 ans de mariage na maman est-ce okoko exception ba secret eloko nini penza do ba mungu wana ba pilipili ya libala o esala vraiment keno evandisa bino bana 50 ça parce que le tout le monde ba couple lelo do ba bala na une année après surtout na poto awa une année après ba panzani 5 ans après ba panzani 10 ans kutu donc ba komate mais papa bino bo beti pena 52 ans yebisa biso na batonyo so ba olanda biso lelo to vraiment na besoin to bénéficier et pas na yo eloko nini o esala vraiment ba secret ni esala vraiment que non bo vana maman pendant 52 ans. Bon, secret za mingi te, secret liboso kaka d'abord bolingo oyo bubandaki na yango mokolo ya liboso bokutanaki ifo boyeba kogarde yango ya mibale kotia nzambe na place po bozali mwasi na mibale nzambe moto akeli bino nzambe moto asali libala ntango bino bolobi ke tulingi tobalana yebaka ke bozo kozwa anganzema na miso bato pe na miso ya nzambe ya misato kuyokana ifo boyokana fo bozala pe bato ya masolo dialogue
Alors basekre eza mingi te. Et puis mobali fo tosa mwasi mpe fo atosa mobali. D'abord poto biloko nyonso wana esalama tango mwasi aye na ndako moto liboso apesika mibeko za mobali akoyebisa mwasi na ye lokola oye tala nga nalingaka boye soki osali bo tokoyokana soki osali bo te tokoyokana te. Mwasi aza koyoka nsima ma mikolo mwasi mpe akokwesa oyo aye alobi mobali na ngai mokolo na yaki oyebisaki nga ke yo olingaka boye olingaka mpe boye te. Ngai mpe na motema na ngai nazaka meme motu malgré oza mobali na ngai pe likambo boye nalingaka yango te. Alobokama te makambo nyonso wana botie na mesa wana bokuvanse na bino. En tout cas, papa soulever vraiment ba point moko o eza important ba bi lelo ba couple baza ya ko sepela vie na nga Théophile Munga nga tonga vandi na ndaku na mama do ba bi Pascal Chioka. Donc tonga vandi na shop azota l'émission o donc aza ya ko sepela ba bi Cédric na molongani na ye Daniela mama na Cédric na tonga ba vandi ba ota émission o baza na bango déjà ya ko sepela papa opesi ba point moko est important parce que surtout les kambu ya dialogue le tout le monde ba couple ya lelo donc dialogue ezate mobali azana masolo na ndenge mususu moi si pas za masoni ba vanda raté donc pour ba mais lelo papa a souligné bino moboki donc dialogue bolingo kande bolingana ka donc le premier jour ezala te que non donc bolingo esila na beaucoup mo vanda donc le quoi ba master na kati ya ndako mais papa tout le bien non ba couple nanu ya poto papa parce que toujours mon la différence eza makasi entre ba couple ya poto na ba couple ya Afrique to ebité papa yo vandi na mboka oyo donc yebisa biso nano eloko nini ozomona vraiment que non na Afrique ezalaka te na ba couple mais awa na poto komi komona parce que to yebi que non makambo ezo sala ma ebele surtout makambo mbongo ezo boma pe mabala makamba bandaku ezoboma pe mabala mais papa ce que étant que papa tant ovandi parce que ovandi tant ebele na Afrique oyebi mabala ya Afrique ndenge ezalaki na mabala ya poto différence nini ozomona na kati wana. Merci mingi na upesi réponse wana mais tout ça na moi marche arrière muke na likambo tali dialogue. Bon ngai biso heureusement mama nzutu za bien te tangu na biso ndenge na yebisaki yo ke il faut boyeba kobattre maloba liboso obolobanaki na premier jour na tangu na biso telefone ezalaki te biso tozalaki bato ya systeme okoma na mikanda me biso tangu tozalaki soki mwasi atindi mokanda na mobali na ye mobali abombi mokanda wana mobali mpe soki otindi mwasi atindi donc mikanda nyonso wana tangu bokosala ke boye kofanda sika moko moto na moto aza na buke na ye soki mwa matata moke ekwei eloko akolembisa yango akozwela mokanda okomilaki ye teme nalingaka yo banda mokolo tokutanaki tokabwanaki nalalaka disusu te bona boye tanga kobimisa mokanda mopesi ye na mwa bonga yo alinga kobimisa mwa bimisa ngo disusu eza te. Bon alors tozonga na mutuna na yo otuni ngai mabala ya poto na mabala ya Afrique. Bon eyano eza kaka moko meme tukudevelope makambo mosusu me tukamata nano moyembi nzembo moko ya biso na Congo me Congo ya biso te Congo ya Brazzaville kuna ayembaka nzembo ke makambo mibale ebumi mokili mobimba liboso likambo ya falanga ya mibale likambo ya base alors bukeseni tukomona bon biso na Afrique tukamata biso tuza ba Congolais mais tukamata Afrique en général mwasi moto akendeke na ndako ya mobali bon soki matata ekwei mobali moto abenganaka mwasi me na poto awa mwasi moto azobengana mobali toyebi te soki eza mobeko ya mboka oyo nayebi te. Bon me tozali kobosana ke tango nzambe akeli mokili akeli mwasi akeli mobali moto aliboso bakelaki ezali mobali mwasi bekozwa ye na nzuto ya mobali tuyebi mibeko oyo nzambe apesaki na kati ya libala tuyebi eloko nini esalaka ke bato mibale babalana
Alors biso nyonso toyebi déjà que mobali azalaka likolo, mais ce n'est pas dire, ne faut pas dire que lokola mobali aza likolo aza liboso que mwasi akomi lokola esclave. Non, bino nyonso boza ndenge moko. Bukese tozali komona ke sema oyo mabala ezalaka na mboka na biso, bino boye na poto butiki sema wana bokomi koutilize oyo eza poto mama, oyo eza poto. Biso na Congo mobali alamba fufu te, mobali atiaka biloko na mesa te, mobali asukolaka basani te, mobali asukolaka bilamba te. Alors siko tuyawa na poto awa eza na basi mingi akokosala na ye peut-être alambi na supu na ye soki ya nyamato nini atie wana, mais olie alamba fufu to eloko nini wana to loso to makemba, ça dépend ya pla mobana ya linga kolia ye akotia kaka sale kaka sosi wana tiki wana ta mobali akoto mosala koya olia servir ye koloba nga na sina lembi kende na cuisine okende kosala sema nyonso wana na libala eza bongo te. Soki tozongi na makoma nzambe alobaki asalaki balingaki bongo te. Bon, comme eza momeso no tuyokaka ke mboka ya bana na bana, bon tukendeka na rythme wana biso lokola tuye biso tukochange modele ya nini te, eza modele na bino, mais en réalité na kotala ndenge libala nzambe akende libala eza malamu te. eza malamu te boyoki bandeko bamama oyo batindaka bapapa balamba fufu, donc yo ovandi donc ozozela papa alamba fufu yo esolamba ye mwa pondu na mwa sauce no ndenge papa alobi, donc otiki papa ntango auta mosala na bafatigue wana, donc alamba fufu ye moko akoti na cuisine papa alambi fufu, papa alobi ke non na ndenge na biso baafricain donc bongo ezalaka te keno olambisaka papa bafufu, donc ete ya yo muntu oyo olambisaka fufu. Papa balobi susu likambo moko balobi keno awa na poto respect eza te, mwasi arespectaka mobali te, azomona mobali lokola moninga na ye. Donc par rapport nde tomona vraiment que non bamama na biso na Afrique nde babandaki korespecte bapapa, place wana vraiment papa betela biso yango nano sete etant que yo papa malongi. Mino respect wana omoni ndenge tozali biso bato muntu na muntu azali na ndenge abotama akola. Soki na libota na yo ozalaki mutu ya respect wana komema ngo kaka bisika nyonso kokende. Likambo ya respect ezali likambo ya muntu ye moko poto ekokusanze mutu te. Soki obotamaka ke usengeli kurespecte mwana moke mwana mokolo mwasi to mobali okutikala na yango kaka. Alors mais sikoyo eloko nini ezosala biso pasi mingi, soki yo umikitisi na yo liboso ya moninga tension mpe na bagroupe oyo okotambula nango bakamarade kamarade mosusu akoya wana ntango yo ozoservir mobali na yo ozosala makambo nyonso ndenge mobali azokolinga. Bon soki aza na mutima malamu te lelo mosusu akobende ono banzela mosusu alobi yo mpe vraiment na eloko na ye moko akokosala likambo bote te asani na ye akosala yakolongola na mesa akokosala akotaka malembe akobana na mwa eloko moko moke moke. Non moninga ye aza mobali il faut quand même na servir alobi epa na biso epa na ngai ezalaka te akomopeso baconseil mabe oyo asalaka. alors soki yo oza faible olobi nzela moninga apesi nga yango na kolanda orke ozobebisa lere mosusu na ndako na ye asalaka makambo wana te mazo salaka kaka wana tanto aza na iloko abebisa libala na eza ndenge wana. Donc na libala en tout cas mwasi fo yeba komitia na place ya kimwasi, mobali mpe akomitia na place ya kimobali. Eza mabe te ke nga mobali nakosalisa mwasi te parce que nakokosalisa na ngai mais misala ezali nakokosalisa yo mais oyo etali ke yo mama sengeli kosala yango yo moko. papa me balobi pe ke non elo pe ezosala ke no bapapa baperdre respect wana awa na mboka oyo poto babi ke no bapapa donc balingaka mpenza bamama ndenge bino bapapa bobanda olinga bamama na biso te. Na Afrique tobanda omona ke no papa asalaka donc mbongo na ye eza ya ye na ya mwasi na ye bakofuta ye ayebi ke non akolongola mwa mbongo akosomba mwa limbundi soki liputa mpona mama.
donc akosepelisa mama akosepelisa famille ya mama teke nyonso me ya la plupart ya bapapa basepelisa so bamama te mbongo na ye oyo azosala na kayu eza ya ye moko donc bakipaka bamama te siko papa mpo na yo papa conseil nini mpe okopesa papa epa bapapa ya ndenge wana nga conseil na kopesa soki ke papa azosala me azolenga kosepelisa mwasi na ye te eza mwa erreur parce que d'abord ntango kaka ye asalaki libala ntango ye akende kobala mwasi na ye nsima ya kosilisa kopesa biloko ya mobali ya libala famille ya mwasi bakotelema wana babandi kopesa conseil voilà mwana na biso mobali aye kobala yo yeyo tata na yo na mama na yo na noko na yo ezali yo toyebi bato mibale te toyebi kaka ye mwasi akamati maloba wana atise na motema ntango akoya abandi kosala kolanda conseil oyo bapesaki ye alo mobali mpe tata na to noko na ye moto akutani wana ntango basala libala akoloba mwana bato ye yo ozwi tolingi koyoka te ko akufi nzala o azali so na ilo baconseil mpe ezalaka alo bakopesa mpe toli wana donc normalement yo mobali soki obali mwasi ozali responsable numéro 1 na mwasi na yo fo latisa ye nakamatana no mama nabetela mwa lisolo ngai nako mobange awa malheureusement bokuti mwasi na ngai aza na nzutu bien te mpele ye moko kotema ye ngai nasepelaka mingi soki elamba wana mwasi na ngai alati ngai moto nasombi yango donc ipesa nga plaisir koleka ka oyo asombi na mbongo ye moko papa bozoyoka normalement eza ndenge wana ntango yo mobali olobi ke ngai nandimi kobala mwasi oyo yebakaki makambo na ye nyonso ifo osalile ye yango me soki lelo lere mosusu mpe mama nazokondane mibali te lere mosusu mpe bino bamama respect na bino mosusu esi ekiti na mibali na ndenge nini peut-être na ntango na biso ezalaki mobali moto abanda kobima mpono kino kosala mbongo alors mwasi mpe lere mosusu azalaki komipesa mingi kopesa respect parce que ayebi kaka mobali asalaka te nga naza na mbongo te nayebi te soki na place wana mais quand même na ntango na biso wana na ba 60 quelque basi mpe bakoma kosala basi bayali kosala mpe malgré bazalaki mingi te mais surtout likambo etali ke oyo ya mbongo wana ndenge nauti koloba ke fo koyeba kosolola lere mosusu mobali mpe azalaki moto moko azwa mwasi na ya nsarge mais soki mwa mayele mabe moke ibimi wana lere mosusu mpe abendi nzoto toyebi te po place wana fo koyeba na bozindo pourquoi ezosala mabongo tokende nano directement kokondane te po bakoko baloba mai eninganaka pamba te puisque nazomonake mama ozotuna mingi mituna mpona bapapa me nano tozosangisa bapapa na bamama en tout cas balobi ke non ne quittez pas tozwa mwa break donc tozwa temps quand même papa na biso amela mwa un peu verre d'eau comme ça tozonga balobi bacouple lelo boza ya kosepela donc avec ye moko la star en Jésus béni samba balobi couple Gigi Congo na molonga na Sandrine Buluku baza ya kosepela balobi ya Dems na kati ya Londres bana Londres News donc merci beaucoup vraiment pour na bilili babi à ne pas quitter donc tokoti bongo na page publicitaire na biso bongo tokozonga na papa na biso konde boza ya kosepela à vous Régie.
Bana Londres, Manchester, Birmingham, Leeds, partout na Royaume-Uni. Balobi masolo o esepelisa bino pe mutu nini o asepelisa bino na ba soirée o erataka te. Balobi ya Fanya Star ya ye erataka te. Basala ba soirée mais mutu alonga masolo ba soirée. Balobi ezali Fanya Star ayebi no makambo ya sika. Du nouveau à Londres, c'est quoi? Balobi Fanya Star, mama na ngai asepelisi bino lisusu. Balobi eza na deux grands événements oyo Fanya Star a organisé pour na bino ba maman, pour na bino ba papa. Babi ya liboso ezali bongo le 26 décembre 2015. À ne pas rater, à ne pas manquer partout place bozali. Babi dans bozwa déjà pub na bino déjà yango yo Fanya Star a organisé événement munene o ezali bongo le 26 décembre boya ebele bozanga te na salle ya cœur vani bino mo bomoni donc la banqueting hall oyo donc babi soirée donc oyo donc esangisa ba play ya Londres basi kitoko ya Londres donc balobi lokola ba mami botamba ba Olga buyabu o bazanga te na nini on a ba soirée nyonso oyo Fanya asalisaka babi boya ebele babi de retour sur notre plateau tozaki bongo kolobela o etali bongo mabala ba couple ndeka tote koloba kenon ba couple vraiment réussite ya malamu ezali te tozomona ya trop de divorces dans nos mariages dans nos couples ici en Europe précisément en Angleterre. Donc to yango to yaki kokuta na papa na biso azali mpaka pona bandeko balandaki biso na débuté balobi papa na biso Konde azali bongo papa malongi apesaka ba couple malongi mateya azongisa mabala ebele o ekufaki awa na kati ya Londres yango to yaki tosali be mission ebele bandeko pe balobeli ba pasteur balobi ebele yango to yaki vraiment na muto aza pe na expérience o ezali vraiment domaine na ye abongisaka mabala apesaka ba conseil donc to yoka ye nanu babi ba conseil ya ba paka donc epesaka vraiment réussite moko ya bien esungaka vraiment na kati ya société. En tout cas, merci vraiment Papa Konde, vraiment une fois de plus pour na kozwa temps donc ya kosolo la na biso na pokwa ya lelo. Papa Konde tozongi susu li solo moko oyo ezali vraiment important kati na pokwa ya lelo Papa Konde balobi mabala ya lelo, mabala ya poto. Tosola na likambo ya dot. Po balobi pe quelque part Papa Konde azali nzonzi. Donc na ba mariage na ba kinzonzi Papa Konde alobaka lelo Papa Konde yebisa biso en tout cas toza vraiment béni na pokwa lelo bokoyo ko imaginer te babi Fanya Star donc na mama Lydia place ovandi donc boza ya kosepela ba couple lelo boyoka ya bino ya ngoyo Papa Konde yebisa biso na masolo ya dot lelo tokomi komona facture niveau bakomi kopesa facture po babala mwasi toyebi te so bakomi koteka basi so bakomi kosala commerce na bambongo ya nini oya ya dot tozoyeba te papa tosolola nanu likambo oyo na ntan na bino mpe ezalaka kaka bongo to makambo echange nde na génération na biso. Mama likambo etali mutuna wana eza nango kilo te mpona pesa réponse. D'abord nga moko naza technicien mpona makambo etali kinzonze mabala nayebi mabala mwa mosala wana mingi. Donc na tango ya lelo na tango na biso tango ya lelo ekomi kobangisa bato mingi mpona makambo etali dot. Tango ya kala dot ezalaka shere te nayebi te soki lero wana mbongo ezalaki ndenge mosusu nayebi te mais sino soki totali bie bapratike mingi ekomi kosalema lelo na dot na tango ya kala ezalaka te. Alors nayebi te soki modere wana bozwili yango wapi nayebi te nazo comprendre te parce que na tango ya kala bon ekolo na ekolo baza na ndenge na bango babalisaka mais na mokuse en tout cas dote na tango ya kala ezalaka shere te ezalaka shere te biloko nyonso ezopesama lelo c'est vrai na tango ya kala mpe ezalaka mais eza lisusu mingi te ndenge ezopesama lelo nakamata par exemple elamba ya tata ya mama d'abord na kote ya mama elamba nyonso oyo kaka basombi ezala ya sere ezala moins sere kombo nango elamba me na moya lelo okoyoka kako memelanga spare wax lipapa
bijou biloko nyonso tu wana non ezalaki kaka elamba kaka tout court super te super te mais yo moko mobali lokola oyebi deja ke elamba oyo mama ya mwasi na ngai asengi kame mifo nasumbela elamba valer okozala teke nakende kosomba elamba ntango wana te kobenga elamba tralala non mais ifo osombaka elamba kame moyo komona na miso ya bato elamba wana ezalaki costume ya papa mpe ezalaki lelo tokomi komona papa ndenge nauti koloba ekole na ekole bazala na ndenge na bango me epai ya biso bakongo elamba costume ya papa ebanda kopesama me costume ya papa wana eza kopesama kaka costume lelo tokomi bacravate bachaussette basoulier bachemise biloko nyonso wana bamosusu mpe bakomi kosenga na bamontre biloko wana ntoka na ntango kala ezalaki te baza donc tolobaki non kobangisa bajene na moya lelo mpo tobako kobala soki atali liste oyo moninga abali soki aza na makoki te akei na ye na nzela mokuse na mabala oyo ayaki tofanda mpo na nini mpo liste biloko lekisere mingi ok touti kolanda awa papa na biso alobi ke non dot ya lelo na ya kala donc eza différent makasi eza différent makasi biloko bazosenga lelo na badot donc na ntango ya kala ezalaka nango bongo te papa konde tolandi yo donc na ndenge opesi baexemple ya liputa ya mama ezalaka nango te ke non baexige ke non il faut super wax donc balobi kaka elamba ya mama yo moko papa soki olinga honore bokilo na yo osombeli ye liputa ya talo mais eza nango vraiment exigence te na kati ya facture ndenge lelo tokoma komona papa mais siko expliquer biso non toyeba parce que lelo eza vraiment conseil moko donc ezongisa vraiment biso oyo tozobala lelo donc ezongisa biso vraiment na nzela yebisa biso toteya pe bandeko bamama baparent oyo bakolanda biso donc bayeba pe quand même ke non na ntango ya kala babanda kobalisa ndenge nini parce que toteya kaka bacouple te toteya pe na baparent mpe oyo bazokobalisa bana lelo parce que mwana ye moko akomibalisa te ye aza na esengo ke ngo nazobala mais oyo akolia mbongo ezali nani moboti na ye donc yebisa biso papa konde mariage na bino na ntango ya kala to dot na bino na ntango ya kala ebanda koleka ndeni bon mariage na biso na ntango ya kala moi d'abord les deux parents fo bayeba deja ke oyo aboti mwana mwasi amoni mpasi mpe mpona kobokola ye oyo aboti mwana mobali mpe amoni mpasi mpona kobokola ye mais soki komi ntango ya libala eloko tozali komona na moi ya lelo moto oyo baparent mwana mwasi bakomi komona na kati ya libala ondreke baza basupérieur baza lokola basupérieur or ke eza bongo te libala bana mibale ntango balingani bakamati bolingo na bango bamemi yango bino baboti mosala na bino kobongisa alors ntango bafamille ya mwana mobali balobi tolingi toya boyebisa biso d'abord na biso na ntango na biso makambo ya liste ezalaki te le même jour kaka eloko boza kozela kaka bobongisa date ntango biso tobongisi date ke tele date tokoya kosala libala biso moko bato tozoya kosala libala toyebi deja ke tozokenda libala soki toza na mbongo ya mingi tomemi soki mpe toza na mbongo ya moke tomemi facture ezalaka nango te ezalaka te donc le même jour kaka mais oyo ya biloko ya mike mingi toyebi kaka kuna ke elamba mama ekozala couverture peut-être wana biloko wana toyebi mais le reste comme tel ke mbongo ya dote tokende koyebela yango kuna mais mbongo ya dote d'abord eza kozala kaka eza koleka valeur ya biloko basengi te ndenge na tukoloba en fait ça dépend ekole na ekole baza na ndenge na bango mais sinon ikokoleka parce que biloko nyonso oyo basengi wana soki okalikile yango eza mpe mbongo kasi na moyo ya lelo bato mosusu baza kokanisa ke mbongo kaka balobaka mbongo ya dote yango wana mbongo libala ne faut kokonte mpe biloko wana bakopesa eza mpe mbongo ozomona alors libala d'abord esilaka te ntango bana mibale balingani babalani bakumi nani comment dirais-je bapara mwana mwasi bokumi mpe bapara mwana mobali bapara mwana mobali bokumi mpe bapara mwana mwasi lelo soki problème eza na famille ya mwasi bokotelema bokokende
ba kote mbali pe ndenge moko. Alors inutile kusala deja ke bana ko babala ni on dirait que bolingi ba lia kaka mbala moko bosuki saka mbala moko no to bosa na ke na sima pe to kulia disuzu kuleka surtout soki bana wana bazoyoka na bien na bana bango bukulia ya mingi. Donc nde eloko tuzalo ko bosa na nde yango wana surtout ke bawo musuzu bazali na bana basi on dirait que mutu moko atia motambo ke mokolo na komona mobali oyo akondima mwana na ngai babezi bimisa embongo we. Donc eloko tuzomona mapasi na mo ya lelo yango wana mais biso ba pare faut tout me comprendre que des bala ezali symbole évidemment biloko de bala faut epesa mais tout ko exagérer donc faut quand même ko yeba pe mwana mobali azali komona pasi pona koluka mbongo yo pe olobi ke non nakokaba mwana na ngai te mpo bajoye fo bajoye na mwa eloko moko boye ya valeur yo komona na ke c'est vrai babali ye. En tout cas touti vraiment kolanda papa na biso konde ndenge ayebisi biso lolenge boni oyo libala ebandaki kosalema na tango ya kala to ndenge nini dot ebandaki kosalema par rapport ya temps na biso lelo. Papa konde yebisa biso so lisolo likambo mosusu oyo tolingi toyeba na temps na bino bobanda kokutana ndenge nini mobali ntango azokutana na mwasi rencontre wana ezalaki nini parce que lelo tozomona ke non donc lelo donc réalité ya lelo donc ezokipe nango susu te donc bato bakoma kokutana na nzela bato bakokutana na telefone bato bakokutana na Facebook na bareseau sociaux mwasi na mobali balingani yebisa biso bino na ntango na bino bobanda kolingana ndeni bobanda kokutana ndenge. Voilà mutuna wana eza mutuna monene mpona makambo etali libala na mokolo lelo na mokolo na ntango lelo na ntango kala biso na ntango ya kala kuprononsi kubala ezalaki lokola mutu moko azokende koluka mosala akulunga na ndako alobika ona yoki kuna onatra azoanga nze bato ti ozofuta tiko oyebike nazokende na onatra et puis aussi ozwi renseignement déjà kuna na onatra batravailleur bazali ko bafutaka bango ndenge nini o comprendre. Alors biso na tango wana tango yo ozwi likanisi ke na lingi na bala liboso okusala banda kuzwa barenseignement mwana mwasi moko to balobaka soki olingi kobala mwasi il faut ozala na promesse ya 2 to 2 ou 3 oluli kuna mais ozobimisa no maloba te. Alors tango omoni ke no mwana mwasi wana asepelaka na ye eloko liboso kosala enquête c'est tout à fait ndenge na yebisi oke na kati ya église nazalaka responsable ba couple. Alors tango couple moko balingi basala mariage bake kokutana na sango tango akozongisa bango mpa na ngai premier jour parce que tupesaka bango mate ya 3 soirée 4e soirée tosilisi eloko ya liboso na premier soirée tosalaka enquête koyeba yo mobali so obala to obala liboso te obota to obota te mwasi mpe ndenge moko eza mpe bato mosusu mwasi kuna abota na ye mobali mpe kuna abota na ye balingani na bango lelo wana mpe tozwaka mateya ya kopesa bango awa yo oza na mwasi oza na mwana kuna yo mpe kuna oza na mwana kuna ntango bozobalana bana wana bokutisa bango wana yango wana tosalaka liboso parce que ndako nyonso soki balingi batonga yango babandelaka na fondation. Alors libala nyonso soki bolingi kobala libala oyo ya normal liboso fo osala enquête mwana mwasi wana asepelaka na ye. Alors okoluka mutu oyo ayebi ye otuna ye comportement mwana mwasi wana ezali ndenge nini tango yoki ke no en tout cas mwana mwasi wana bo mutu azangaka mabe te me ndenge toyebili en tout cas aza bien okutuna mpe mutu oyo asire mutu apampamba te tango ozwi rapport na ye otuni mpe bakolo bamama na batata tango na biso ezalaki ndenge wana biso toza kokende ngulungulu te bongo tango yo otuni ye bango mpe mpo bapesa yo eyano ke tolingi yo eza ya mokolo moko te bango mpe mpo bazunga basala enquête libote na mwana mobali soki oza ndenge nini. Voilà mabala na biso na tango wana ezalaki ndenge wana me oyo ya bino ezali bokoki kokutanaka na balabala tolinga to na Facebook mobali kuna tanto aza na ye moyibi mobali mwasi mpe tanto aza na ye ndumba to makambo ebelebele
tango kobana na nsima nango mutu na mutu ayekobimisa manzaka na lobi soki nayebaki. Voilà mbeba mosusu mpe yango wana kozanga koyeba esika ozali kokende kokota liboso na ntango na biso fo koyeba liboso libota wana soki oyebi libota wana nde okozwa mwasi kuna. En tout cas, merci Papa Konde Boyo qui vraiment jeune couple, jeune garçon, jeune fille Boyoka, Oyo, donc ça vraiment dans expérience, conséquence Oyo ezalaka nako linga mobali ya toyebi ke non eza génération na biso donc mabale comment ça na ba Facebook mabale comment ça na ba téléphone mais to qui quand même conseil ya papa na biso Konde papa to linga susu to beta su société na likambo o etali divorce to lobi vraiment to bandeli vraiment procédure en bien ndenge ezalaki ke non rencontre ya mwasi na mobali ekomi na niveau ya ba parents dot to lobeli dot mais sikoyo to lobela siko likambo o etali divorce to ezali point final ya liso na biso ya pokwa lelo papa tokomi komona divorce en tout cas on en a marre donc mabala ezowumela lisusu te papa lelo toye koluka yo opesa biso conseil lolenge nini oyo tokoki kovana na mabala po to éviter ba divorce esalema na mabala na biso. Bon secret eza kaka ba secret eza mingi mpona kobatela libala. Kobatela libala d'abord faut koyeba kotosa mibeko ya libala. Yo mwasi tubanda liboso na biso ba mibali parce que biso nde bakolo makambo. Tango ngai nalobi ke nandimi marezana na libala. Nasali makambo nyonso oyo esalamaka po ti marezana azala mwasi na ngai. Tango ye aye fo natosa ye azali mwasi na ngai nakotikala kaka na ye. Nakotikala kaka na ye. Mais soki na bande kubima libanda marezana pe aza moto. Lobi kuna kebisinga kumona matata okota na ndako. Nyonso wana pe ebebisaka. Ya mibale fo busolo izala. Fo kuluba na muninga na busolo. Parce que mwasi azali déjà ndeko na yo déjà. Mwasi azali d'abord même na mikanda misantu balobi na Biblia bakomi yango ke mwasi akutosa mobali na ye mobali akulinga mwasi na ye ndenge akumilinga ye moko. Alors soki bolingo ezali difficile po te libala ekufa. Bon évidemment bato bafandi sika moko mutu na mutu awuti na libota na ye mbeba ezangaka te. Mwa kuswana mpe ezali mfo boyeba kubongisa fo boyeba kulimbisa surtout likambo ya munene kulimbisa. Mais attention likambo kulimbisa wana ikumisa muninga lukula muwumbu te. Tika nasala na nga mabe po muninga akulimbisa ngai eza bongo te. Donc likambo yo yebi ke likambo soko nasali yango muninga kusepela te kusala pe yango te. Donc esika bolingo ezali bolimbisi kozala et puis nakanisi makambo nyonso kutambala malamu surtout likambo etali kuluba verite na moninga yango wana nakamata par exemple ngai na mesana kupesa mobile na Congo komelere toza kupesa basi mbongo ya biloko parce que presque ya bilamba kutu ibumaka mingi mabala te liboso bandaka apesa ngati su mbongo biloko te lokuta mama alors soki na banda kupesa mwasi na ngai mbongo na le 15 na le 20 et na le 15 to le 30 ça dépend ndenge ba compagnie na pesa par exemple 200 livres lobi kuna na kuya moi ça médecin ko sala programme na ya 200 livres mais lobi kuna ikumisa 50. Bon na moi ça kutunanga pourquoi ça 50 non bakandi ngamba una musala bon moi c'est les monsieur akundi a comprendre yo mais soki kumi mbala mimbala misatu mine kaka yoko ka bakata kambon moi ça ko sala to aza muntu les monsieur akuluka muntu busala kana ye yebisangana no bino kuna soki akutuna yete akukutana na muninga mwasi
ya mobali na yo basalaka sika moko na boni binoko na bona kaka ndenge wana poske soki lokuta ezali vérité ekobimaka awa donc yango wana donc tosenga vraiment na cameraman abendela biso vraiment photo ya papa na biso donc wana bakokisaki 50e anniversaire na bango bozomona vraiment bakena preuve à l'appui donc photo ya 50e anniversaire na bango ya mariage na bango donc vous voyez tozalaki na age nini na age nini papa nga nazalaki na 24 ans mama 16 ans wow. tobalana le 11 mai 1963 et puis jour mwasi na ngai akomaki na ndako oyo ayebaki ke porte ya ndako ya mobali na ngai yango wana kaka mokolo tosalaki mariage etango na biso ezali teke oyo ndako ya fiancé na yo ekomi kaka lokola sika moko akokota kobima non patango wana biso mibeko ezalaki ntango na bino donc fiancé bokokutana na fiancé te donc système mpe ayaka tovanda mpe ezalaki non nga na desideke nazobala te donc soki oyoki moto azobala seke fo akende tout droit esika baparent soki mpe boza bakrite bokenda ndako ya nzambe se tout oyo biso osalamaki ndenge wana bongo mpona bandeko oyo bana na bino lelo oyo keno oyo bazokobalana te donc mobali azwi mwasi to ayebi keno mwasi yango azalaka na ndako na ye surtout na poto azala na ndako na ye mama ake komikotisa amoni bapara ya mwasi te abali mwasi te conseil nyoko opesa na mibali ya bongo bon wana ezali modere ya mboka posi bakoko baloba okena mboka babinaka dekolo moko yo mpe bina yango nga na kokolongola mobeko wana te me lokola ezali deja ke systeme ya mboka oyo yo oke komikotisa kuna me lokola alobi ke nake komikotisa kuna na nzela libala sala tu mpe obima na famille wana ya famille mwasi en tout cas merci papa Konde ya kosala ndenge parce que balobaka libala makango mpe ekomaka nango mpe di véritable libala ça dépend kaka ndenge bayokana na mokolo wana en tout cas papa Konde apesi conseil alobi mpona bandeko oyo donc baza na système ya yaka tovanda donc eza nango mpe mabe te parce que eza système ya mboka oyo mais yebaki no ntango ovandi na mwasi luka mpe moyen osala nini obala ye papa Konde tokomokoma na biso vraiment na suka ya émission na biso papa en tout cas merci vraiment mpona temps oyo ozwi mpona koede nayebi ke non video oyo ekosunga bandeko ebele donc tokosenga mpe na bandeko soki tokozwa yango vraiment na cassette parce que toyebi ke non oyo ezali mateya vraiment ya ba couple donc oyo kosunga yo oyo oza na problème na mobali na yo to na mwasi na otie mateya oyo donc emema vraiment quelque chose na kati ya ba couple na biso tokomi na suka papa Konde tokosenga vraiment un mot de la fin conseil penza na ba couple bimisa pena expérience oyo oza nango oyo esalaki no bovanda lelo na maman 52 ans de mariage en tout cas pesa bana na yo partout dans le monde entier oyo bazolanda yo à travers vidéo opesa biso conseil po tokomi na mingi na lisolo ya poko lelo me pote libala ekoka koumila mingi to evite ba divorce tango bino mwasi na mobali bokutani eloko ya liboso bokosala bowela nanu koloba wi te ata olobi wi na mokolo wana me ezala nanu wi wana na likolo ya lolemo ekotana na kati ya motema te ekokota na kati ya motema tango ifo yeba kosala mpe enquête koyeba kosala enquête mwana mobali oyo atuni ngai mpona mama mwana mama yo mwana mwasi ntango ozotambola na yo na balabala évidemment ozali lokula parce que mwana mwasi nyonso soki akoli ata otangi ndenge nini susi na yo ifo ozala na mobali ntango ozotambola on sait jamais okokende kokutana mpe mwana mobali moko asepeli na yo atuni yo nalingi yo na libala onalingi yo zwa courage kotuna ye olingi nga na ndenge nini nalingi yo na libala bon tango alobi na yoke nalingi yo na libala zungisa mpe réponse lisuka tukutani kaka lelo ozotuna nga libala oyebi nga te ndenge nini mwana mobali soki vraiment alingi yo
soki alulaka banda kala akubimisa po biso mibali tuza na courage no nga banda namonaka yo namonaka ndenge otambolaka bona boye eloko tiningaka na tuna yango wana lobi bon merci lukula yo lulaka ngai nga mpe eloko nasengi yo avana loba wi ube no pesanga ntango na kurepondre yo alo ntango wana yo kusenga na mwana mobali luka moya osala enquête oyeba ye parce que na moya lelo bino biloko mosusu bokomi koloba kaka azalaka forme soki nini ndenge alataka forme na ye ndenge nini te. Mais papa lelo biso na mona biso ta wana ya ko réfléchir ezala lisusu te même ata ba papa façon ko linga échanger biso pe ba maman pe façon ya ko répondre matoi échanger ozo tout temps ko ya ko réfléchir wana ezala susu te papa. C'est ça le problème eloko izo buma mboka yango wana tango yo ukuya koyeba ke mutu wana jana ye bien te okumu kuluka no malamu de balango ekufaka komone biloko ezo buma mabala yango wana faut koyeba donc papa ko dolobi parmi ba conséquences ozo sa ke mabala eumela te ezana nous fondation de base parce que ndako nyonso aba batonga ngo il faut ezala na fondation soki etengami ndako mobimba pe ekotengama faut koyeba nani oyo koloba na ye oui soko osi oyebi ye luka pe oyeba famille na ye luka pe oyeba famille bon soki mobali alobi na ok famille na ngai eza na Afrique ngai mwana mwasi soki naza na mayele nalingi ke na bala na kusala tu na yeba adresse sika famille na ezali mama na enquête yeba famille na yo sika yango ezali na mwa masolo kako oyebisaka nga lokola olingi ngai okoyebisaka nga famille na bazalaka biso tozalaka bato ya ngaliema nini kaka bo tozalaka na bandalo tozalaka na kasavubu nazwi mwa badresi wana nga nakudeleke bato kuna na famille na yo faut koyeba liboso koyeba mwana mobali mpe faut koyeba parce que balobaka ke nzela oyo otambola liboso na moi ata otambola yango na botu meme oza na mwinda te okututa mabako mingi te parce que so oyebi yango deja donc eloko yango wana ezosala deja ke mbebe ezala alors yango na conseil na kopesa bino bana basi na bana mibale bozala presse te ntango yo ozwi ide ke nalingi na bala surtout mobali faut koyeba nano okobala koyeba koyekola ye yo mwana mwasi mpe ntango balobi noke nalingi kobala na mwana mobali yo mpe luka mwa udiscerne oyeba mwana mobali wana azali nani kuwela nano mbongo te parce que mbongo iyaka nango nsima kuwela mbongo te me wela oyeba ye po biso bana mibali tozalaka na badiscours mingi ya lokuta encore bino basi belukula bozalaka faible omwana mbala moko kaka ondimi po biso mokolo ya libala bapara bakutuna yo mobali oyo yo moto yeli biso tuyebi ye te na famille mobali mpe bakoloba yo mobali yo moto yeli biso mwana mwasi oyo esika bokutanaki tuyebi te tolingi te ko lobi kuna problème biloko wana mpe ezangaka te yango wana bosala keba parce que mabala ezali kuumela mingi te mpona na Facebook na telefone non faut koyeba o balobi ke libala faut koyeba sika kokota. En tout cas, merci papa Konde. Wana opesi biso conseil ya ebandeli ya libala. Siko tango bokutani deja boyebani deja bokomi ndako moko eloko nini conseil ni okokopesa po te libala eumela. Bon, libala po eumela faut quand même mwasi faut yeba mobali na yo, mobali pe faut yeba mwasi na yo. Nini alingaka, nini alingaka te. Et puis surtout quand monsieur zoko isalaka pe mwa pasi biso tuza ba africain yebaka ke iza difficile iza na bato mingi babala naka par exemple moi mobali aza na famille ya mwa bozwi mwasi pe aza na famille mwa bozwi mais ezalaka mingi te okomona parfois mobali famille moko ezali pauvre bino boza na mwa vie moko mwa nini mais faut yeba biloko nyonso wana faut okumisa yango ya yo faut kumisa yango ya yo makambo mosusu mpe yango wana faut boyeba mutu na mutu esika uta azali ndenge nini esika bato biso toza deja na 52 ans de mariage bokanisa te ka 52 ans nyonso wana eza ya malamu no
soki tolingi ke tobenda film peut-être 20 kaka ya bien o mosusu wana me koyeba kokanga motema surtout koyeba kokanga motema koyeba mpe kolimbisa koyeba mpe kosupporte bapasi parce que un moment donné okomona parfois bobalani makambo eza mingi mama bobalani mobali azalaki na mwa moye na katikati wana moye eza lisusu te fo mama il faut yeba kokanga motema oyeba ezake non nandimaki yango alors yo mpe mobali ndenge moko pusi surtout bino bamama bozala na bino lokola bafleur fleur mosusu ezalaka na ntongo ezali bien moi soki ebimi ekauki mais yo mobali fo otikelaka na mwasi wana biloko nyonso wana donc fo oyeba kaka kozipa miso na yo makambo eza nango mingi epuis ye mobali fo oyeba mpe ndenge nauti koloba ke eza na okokobala mwasi na famille moko baza na vie moko ya ba tanto baliaka na bango na mesa te baliaka na bango na mesa te baliaka na bango na se mais sikoyo yo ayo kokuta ye na famille na makambo nyonso ezali mais fo oyeba kolakisa ye ke no lelo lokola tokomi awa donc tala biso awa sani batiaka yango awa tala vere batiaka yango awa makambo nyonso wana koyokana kaka surtout biloko nyonso wana donc makambo na bino nyonso ezala lokola interpreteur ya courant interpreteur wakamati prise batie wana courant eleki ndenge wana soki boyokana ezali bato na libanda bakolobake bamela na makila atia ndeko na biso na kisi non kisi ya libala eza te kisi ya libala kisi numero 1 koyokana mpe koyeba kosupporte moninga na ntango ya pasi mpe na ntango ya bisengo eza ndenge wana makambo eza nango mingi na kati ya libala me eloko ya soki boyokana ezali mama eloko ya pasi kozala te me ntango nano bobalani te fo yeba kotala sika okende kotia motu soki balobi na keba me eloko ezali koboma mabala mingi na mokolo ya lelo na bino bana na biso ya basi na bana ya mibali bolingi lisuku koyoka bato te sikoyo ekomi droit na ngai shwa na ngai yango moto ezobuka mapeka ya baboti na banja mwa mingi ezali ya kosolola me ngonga eza moke. En tout cas, merci papa Konete comme vraiment na souka en tout cas tozali vraiment fortement béni balobi mate ya ozulango wapi ozulango wapi toyoka na biso mais esengaki vraiment tokita toyoka vraiment balobi munoko ya mukolo donc papa na biso ko nazali muntu oyo apesaka ba conseil en tout cas to bénéficier ebele donc yo ndeko ona no obali te to yo ndeko oyo ozali na kati ya libala mais moi kokoso ezali en tout cas toyoki papa na biso alobi donc balobi fondation ne bandeli donc pour résumer un peu sur makambo papa na biso awuti koloba babi ke non ne bandeli il faut vraiment ko faire attention yo ndeko mobali yo ndeko mwasi il faut faire attention tango bokutani na mobali oluka oyeba vraiment mobali yango aza nani to mwasi yango aza nani pe na kati ya libala makambo ezala nango ebele babi eloko oyo ezali vraiment important ezali ke non toyeba ko se supporter les uns et les autres toyeba pe donc kolimbisa tant likambo ezali donc yeba ko sunga papa na pasi yeba ko supporter papa na pasi en tout cas bingi vraiment ya ko bandela ezali te pour papa na biso esi alobi nyonso alakisi biso ndenge nini ya kozaka kati na mabala na biso tokomi vraiment na suka et là je ne manquerai pas à remercier en tout cas Yaya Dems na équipe mobimba ya bana London News en tout cas na image kitoko babi à la présentation c'était votre présentatrice Betty Samba la star en Jésus en tout cas na lingi bino mingi na yebi ke non donc souci na bino yango yo donc ma solo vraiment oyo ya kati donc e bandi do ba sujet eza ebele balobi toye la bino makambo ebele makambo o e dérangeara bino o e sala biso passe na kati ya communauté ndeka to bandi na makambo mabala donc ba sujet eza ebele ba sujet ya ba jeune fille ba jeune garçon en tout cas donc ezoya donc ba sujet eza ebele donc na redécouvrir yango vraiment donc na ko dévoiler yango te pardon awa na kati ya émission oyo mais ya liboso yango boyoki ke non ba conseil ebele et pas ya papa Kone en tout cas bobenga biso bo hésiter te bobenga biso pona ba feedback pe
proposition ya ba émission mosusu toza wana mpona korépondre bino toza kaka te mpona kosala baémission oyo tomesana kosala donc baidée mpe bainitiative ezalaka toujours en tout cas nalingi bino mingi tokomi na biso vraiment na suka à la prochaine bye bye. Le 13 février, plein nyonso à Londres, donc responsable nyonso à Londres parce que ba que non fanya ye à 5 ça responsable plein nyonso à Londres, papa ndeka bino mo boyebi donc costume, donc moi cravate bien moi nez, maman bino mo talaka na liflet, robe e betami ona e fanya makambo luke la biso nzambe. Donc préparation e banda non ba robe donc mo talaka na liflet, donc ye moko muto aza na liflet, bo talaka sangwa robe a beti, donc maman bozora déjà idée donc le 13 février basi nyonso ya kitoko ya Londres o bosala basuki ya kitoko o bolata ya kitoko tozela bino donc le 13 février à ne pas manquer babi ba billet eza wana eza déjà en vente balobi donc place na yo so olingi ya VIP moment ya ko réserver yango yo kolinga te ke no oya ovanda na place mo yo na papa donc bovandi bien te donc boza à l'aise te ton yango ba papa o ba mesana ko solo la bien o ba sepesa ba maman moment yango bosomba déjà ba billet na bino ezate ke no na porte donc comme sous luka keno osomba babie na porte po babi tapis rouge ezataka masola fanya stabino mo boyebi déjà donc ye moko donc la star en jésus simba toujours micro po wana site au signer d'ailleurs contrat na fanya star donc ngamona na red carpet wana donc bino mo donc bozwa déjà donc masola février donc il y a 2015 nani ezalaki babi 2016 perfection sous donc na ndenga ko sakanté avec fanya star ba vrai chéri nyonso ya Londres to ozela bino 13 février à ne pas